na lingaka andi te ezaka na postaka eka po aza chinois ma kulutu ngombe pe secrete nga siko naza na basous-marins na nga baza na kati ya ba-américain kuna babenyi nga balobi Moluba Delix alobi ke alingaka yo te apostaka yo ka po oza chinois na koti na konti na nga pampa na bloqué neti Moluba Delix ngai andi yo muto oyebi nga nayebi yo te midi chez yo te oza kutu fort compte po elongi na yo nayebi yo te soki yo olingi nga te nake na yo wapi Moluba Delix nake na yo wapi kende kobwaka ngunda place soki kobwaka ngunda silama soki otie nga te okotia proche na nga okotia mwasi na nga parce que yo ozo vivre po na ngai andi po sanga oza na contenu te silama kende na yo ya Maria oui tuna nga nini na fongo live na nga lelo pona nini eza pona naza na des sujets na nga sujet liboso eza nini nake ko découvrir mutu moko boye nzoka nde biso tomonaka awa un grand monsieur nzoka nde aza na ba page nani yango wana inditi mais nani yango page yango bi mboka na mboka lobi kombo nango ni mwana mboka biso na biso je crois nga namonaki nganda moko na Lyon biso na biso zela na lukelo page yango page eza wapi page eza wapi mokili banga page yango wana page wana namoni yango oui namoni me nayebi yango nga nayebi mukolo nango nayebi penza mukolo nango nazomona bazokoma te nga nayebi mukolo nango te nayebi epete te bato nyonso baza bayebi kombo na ye bokoma kaka na permettre bino bokoma kombo na ye nazomona soki bokomi kombo na ye nga moko nakoya koconfirme ke eza ye effectivement eza ye bakomi bon eza ye na kombo ya nzambe ya Maria nayebi ke page oyo mukolo nango ye wana bazokoma kombo na ye kuna na muzasumona bandakala bazaka kokoma bandakala oui nayebi ke yandi okusa te nayebi oh mon Dieu mais le monde va trop mal hein. Oh mais non c'est pas vrai ça ça on a bloqué yango côté na ngana on déjà na bloqué yango kende donc famille ebimisi ba page famille ebimisi bato ya lokuta famille ebimisi ba gigolo famille ebimisi bato bazalaka na bapota bapolaka do air moko tofina air moko balongola ba chapeau famille on a so comprendre ngo lisusu te dozo andi dozo na lingi na loba nani déjà côté nanga c'est bon na déjà na bloqué yango parce que déjà nga soki oza page soki na yebi yo déjà na bloqué nanga yo na lobi boya nzoka nde tozalaka biso na biso ti toza ezalaka o kinganya azalaka na réseau te nzoka nde biso tozo baluka kana na kati ya réseaux sociaux nzambe alola ana ngwa boya réseaux sociaux na munga ilo kanga na zangi na sala faux compte na faux compte te ya Maria na ye awa pona makambo ezo circuler na réseaux sociaux soit déjà pona makambo enregistrement OK d'accord ngai yandi na basi nanga maloko koseka te nga na yaka na soki na ye na information yeba ke nga na tika yo kutu basoko selo makambo soit déjà soki Darcy soki na yo za na mwana mwasi bana si jali boso ezani ni puis si jambe balenga si jali boso na ye ko dénoncer na yebi mukolo page nga na lobika na yebi mukolo OK et deuxième sujet ezani mpona uti mukolo page silama kala camarade na yote mukolo page yango biso na lola kuna bazoluka biso tokiti na lifelo toza te awa pe na mokili adresse eza te donc toza wapi mama ling ma bouche na lobi ya Maria problème ya enregistrement ezoleka ouais ngai yandi natikala ko enregistrer Rachel Mondi te ngai yandi maboko na ngai yango na juré na kombo ya bana na ngai naza na bana naza papa ya bana nalobaka chaque jour papa wemba te papa ya bana ngai naza papa richesse nanga awa na se ya mokili bana na ngai ouais po biloko nyonso toza nango vanité de vanité ouais
Ce qui n'a pas là par la combo ya bana nanga, ça veut dire que na linga bana nanga makasi. Koleka tout. Ngai na tika la ko enregistrer Rachel Modité. Ezangate. Ce qu'on a n'anga lobi que yo enregistré anani ce qui Rachel. Na moni siko dossier oyo bazozo batu balati yango trop. Bakomi koloba. Oh, utu ndenge za boy. Yo ce que bozo ya ko finga nga pona grand frère na bino zana na bloqué oza kizengi. Est-ce que mona nga na live ya grand frère na bino? Na ki ko sala ni? Grand frère na bino wana. Ozana ba modérateur te. So ba modérateur baza balongola ba commentaire. Nazana ba modérateur mais c'est comme s'il faut na meka changer ba modérateur. OK, c'est pour le moment. Donc changer ba modérateur. Ou alors soit tu peux ajouter ba modérateur. Ouais, ou kanga ba commentaire. Bloquer ba commentaire des arrêtés. Non, ezalaka wana. Baki wapi na matsa bango mafuta bien. Occupé ko bloquer pour bazo bloquer, si ko bozo bloquer lenga batu pona nini na ozala obligé na longola tous les modérateurs. Bo bloquer lenga batu te pardon. Non, ça la système ba commentaire ezalate ba bloquer ka tous les commentaires ezalate ba to batala oka. Yoka mama etumbeli alobi ngakutu komeka te ngape na okoka te. Mama etumbeli kapara. Pour la émission il a bloqué yo. Façon ko finga nga na page na yo na okoka te. Mais boti kande ko bloquer batu. Bo bloquer te. C'est mieux boti bango atana so boti ka bloquer batu. Baby bo bloquer batu te. Bo bloquer te. Boti atana soudir mais bo bloquer te. Toza. Mama etumbeli alobi ngakutu komeka te po yeso ki na meki. Li fait l'autre. Passons la ressemble na privé. Sauveur, merci. Sauveur ou bien sauveur? Non, moi, sauveur, c'est ma frère. Si quoi, Andy, ngana ningina yeba, Juliana Tété, merci. Namouni bazotia bakado kuna. Merci beaucoup. Merci, sauveur, Juliana Tété, Mariam Tumba, merci. Si quoi, Andy, ningina yeba, nani anwa lobi que yo o enregistré qui Rachel. Est-ce que bazan a ba preuve? Non, eza bazozo batu bazoloba. Bon, si koloba na bango bongo yemoko la concernante à lobini. Yango na ye koloba na lobi ke ndenge azwaki courage ya kosala live lobby. OK. Azwa pe courage lisusu aya koloba. Po asalaka déjà ba live. Nga naza lisu na droit koloba te donc ye moko aya koloba ke moto enregistré ki mais ezanga été. Ah d'accord. Lokola yemoko Riri alobinga kutite siko ba modérateur tout bazoloba yete siko na yazo. Riri ça va. Bon lokola sko yemoko la concernante à lobike eza yete alors il y a pas de souci. Ya lobi bongo te nga na lobi boye ngai yandi. Na lapi na kombo ya bana na ngai. Soki nga na zokosa maboko na ngai ngoyo. Soki nga mutu na enregistré ki Rachel bana na nga bakufa. Soki ngai yandi na enregistré ki Rachel mission na nga na mokili ebeba natika la kwa Rachel te et puis ngai pourquoi nga na kwa enregistré mwasi yawa na sia mokili te eza pona nini premièrement naza na guerre na mwasi oyo nga na kutaki ye musala na ezalaki kaka kwa enregistré mibali nga pe na kei na ke kwa voilà batu o bayebi nga ba proche na nga bazokoma na se kuna ke ezanga te ça veut dire ezanga. Non mais Andy attends moi je te crois. Na yeko sokola maboko ezanga te. Ozalaki ezanango Andy te bozana boyoki. Ezanga te et puis ba voice wana ndenge bimi na réseaux sociaux mutu apesi ba voice wana po ebima eza mukolo page ona la kisibino awa nde mutu apesi ba voice wana. Ah OK. Voilà. D'accord. Eza mukolo page ngai nazana ba preuve o ezola kisaki mukolo page wana mutu apesi ba voice wana. Déjà mukolo page wana. Ba combien eza andité nazotanga ba message nenge batu bazokoma. Mboka elengi congolaise a commis eza andité nazotanga ba commentaire. Riri moi sinanga tombo kikuna. Botanga ba commentaire riri kuna. Azolo baba tumoko ba komata wate nga kutu etalinga te riri yo sala msala na okaka. Encore riri déjà ba malembe te. Ya silika razo sika besiliki. Bozo yebate ki asili. Riri ndenge za wana. Riri akoya ko bloquer bino awa. Mais c'est quoi pourquoi batona bangi balatisa eloko eza yote mtosali pourquoi bayaka toujours ikambo andi mtasali. Question na nga ya wana. Ngana enregistré na nga mutute.
ngai andi na enregistré nanga mutu te nzambe azoyoka soki nga na enregistré mutu natambolaka nakatisaka ba prince batuta nga nakufa bana nanga place baza bakufa ngai andi namona bolamu te na vie nanga ngai na enregistraki nanga Rachel te et puis Rachel place ayebi place aza wana ayebi très bien parce ye nga na ye toyebi ke nga mutu na enregistraki ye te Rachel nga na ye toyebi mutu oyo enregistraki biso me ezanga te donc totika na biso makambo wana nayaki kaka juste na éclaircir que nga na enregistraki bino te et puis côté nanga ponga naza déjà na mutu na kosenga pardon te na réseaux sociaux hein ba respect na bino wana biloko na bino bolamba bolia andi azalaka boye na boye moi je m'en fous andi asalaka boye na boye etalinga kutu te o respect na yebi kutu couleur nango te o boye na boye etalinga kutu te bolamba bolia otuki nga na ye na tuki yo olobeli nga mabe na ye nga ma bien nanga siko ezalaka nini nga na bandaka mutu te na bandaka nanga mutu te ngai kaka soki osali mabe nga na ye wana na ko répondre yo et puis soki botali bien bato ebele ka bango nde bafingaka nga na yaka juste pour na ko répondre parce que ndenga na yako se défendre ndenge ezalaka mabe siko mabe wana nga na asime yango mais pona bato bozoloba ke andi te boye na boye na leki kutu mibali na bino boza na bango na ndako na bandako na bino kuna omoni mibali yo bosalaka 50-50 wana mibali tu ya poto awa bato ya maboma nga na leki mibali na bino po mibali na bino bino bosalaka 5 heures bozokende kosala bozokende kosokola bakoko po boya donc ndenge bozala wana kutu mbongo ya bino basi bofutaka ndako bozokalkile bozobota en désordre po kafe afuta bino po bozala mibali ya maboma ba irresponsable alors ngai andi naza mobali Watu lielewana. tulilala No. Tulielewana haye. Habari tulielewana nikifala hivyo utakuya Nini? Non, iko tu bana nisemea bongo ke mili enregistré mina sema aiko mie mais sita yangu mutu mina sema aiko tu mie parce que batu déjà batu ebele basolo bakenga na enregistré ki Rachel or ke zanga tenga na tikala kwa enregistré Ata soki enregistre ki mabeza pisubo banda ki kosolo. Yozo ko mi défendre pourquoi? Ata soki enregistre ki mabeza. Je t'aime chérie, na privé. D'accord. Ouais, ouais. Ouais. Dana Nandoki. Ushaka oui apa. Non, live n'a salle combien de minutes? Je sais pas. Ça 20 minutes, j'ai. Ça t'a 20 minutes. Eko Kisko. Please. Oui. Please papa. D'accord. Okay, d'accord, t'as vu. Ngai na enregistré qui motute et puis comme conseil oyo ngai andi na pesa ki Rachel na lobi Rachel ko sala live te ko répondre motute ko sala vidéo te Rachel ce qui ayoki la ki ngai andi alinga ki sala live te mais ndenge asali live mutu na mutu azala mutema na ye mutu na mutu azala façon na ya ko se défendre ce qui a mona ki fallait ki sala live waneza yemoko mais tango asala ki live il fallait ki alobake andi mutu enregistré ki ngate mais ngai andi na enregistré ki Rachel te yango Non, je crois que bandeko boyoki ke eza ni Andi ni Rachel mutu msumta enregistré ki bango. Alors bato bazali ko accuser Andi, botuka ko accuser Andi, o pe bazo ko accuser Rachel, botuka ko accuser Rachel. Donc baza na bango ba victime parce que bazo solo là et puis du coup ninge zala kaka mutu azo ko enregistrer. Donc rien à voir. Elo tonga tolo baka ya mwana ponga pe na koti mwa retard boli misanga. yoka buibu ndoki alobi ezaye Buibu ya ndoki ala misala mabe. Est-ce que botalanga est-ce que buibu ya sengi demande kuna te po ko ya ko finga nga na privé pamba oh na sengi Jenye Kila, bonjour. Bon, na sepeli na moni bino to mona na kala ya andi na privé na otindilo ba voice o ka batuneki ba olukanga. Ya mari mona na kala.
nazaki na Ah vacances oui. moni ezalaki temps Oui, ya nayebi. vacances yango moni sikoyo Nayebi. na ye nazongeli bavente na bazongeli koteka donc bao baza na posa ya bakisi bobengi nga je suis là nazali donc José on est Konde la ensemble. patriote. Thème alors comment makisha tukate live yetu haikuwa vya grave. babangu si binene ya basi Ah nakuna oui, bazuzu pendant que ya Maria kopanda fait ba. bino bandoki Hakuna bino zuzu. oyo eza compte ya la Chine oyo eza compte ya la Chine zozo moko Dis matanga bonsoir. mama okutinga na oloba Maman kita mata. Maman, ya dano no nangana poser ka Andy question. Andy kasi tango boza ko sola c'est que entre yo to Rachel mutu moko achaki bino à l'écoute. To muto bochaka à l'écoute Eh Non, makambo wana Uchijibi. vraiment makambo wana vraiment na ça vraiment explique wana vraiment Côté parce que non exact clair non Ouais. so yo te Rachel te boza na mutu moko na kati. C'est bon Andy Kitisanga. Uchijibi. Muache dada Uchijibi. wangu Kitisanga Andy. kosakana na ngai te kita mata nakoma moninga kita mata de moi-même papa unajua hii manani Mama, unabajua tena kisa Mama zela pardon s'il te plaît. Omoni bato ebele baza awa na France awa. Pays oyo ya babola bato ba vivra pona mbongo ya kafu. Bakomi ko kitsanga trop. Or ke ngai yandi na leki mibali na bango ebele awa. Ngai yandi na leki mibali na bango. Po mibali na bango awa musala na bango ezalaka nini? Basi na bango bakendaka musala 5 heures bazonga 4. Et puis basi misusu boyoka na bango ya bazo témoigner. Nga na zana de misala. Nyonso wana pona nini? Mibali na bango ba irresponsable. Basi bafutaka bandako. Basi basalaka provision. Mais ngai yandi balataka mibali Andy eloko na ina loba basisaka mibali balataka mibali donc mibali bavanda na ndako basi bazwa place ya mibali babota bana lokola bamabata mpo nini babokola bana mbongo akafi et puis mibali na bango ebele sikoyo yo Andy bakofingelo na nini un bel homme comme toi oza soko ozwi mwasi oyebiki mwasi aliaka mwasi alataka mwasi avoyageaka mwasi abimaka sikoyo yo bakofingelo na nini complexe yango ya nini bangi balatisa nayebi kobondela mwasi oyebi kobondela mwasi opesaka mwasi nyonso ndenge atukaki nga mwana moba papa yo ndoki fatuka yoko namari batukaki nga nono oza na maboko nazotale kaka na foko talobi tala ndoki oyo tala ndoki oyo nazalaki na foko te yaya makambo wana ekoki koleka nazanga kozala awa nazalaki bebe na foko te nazoloba kaka yo kita okoyoka eloko kuna na privé yo kaka siko andinanga Maman Louise nayoki bio bashina babengaki nga danono yaka batuki yo kuna nga nalobi zela siko nabengi mama aleki mama noleki nakomi kolela kuna ndi atuki nga mama alobi zela silis ndenge tofinga ke tokendaki nde sélection ya mafinga batukaki nga awa mama Andi pardon Andi wana balinga bakotso complexe oleki bango oleki bango tena leki mibali na bango nga pe na leki mibali na bango na makambo sauf ka matalana mibali na bango ezaka matalana ake odefa mwa nga na boya basi ebele omoni nga nde naza awa riri oyo aza awa ex na nga riri nde mekata komata te parce que nga moko soko matisi riri de la Chine nakobloke nga moko andi kosakana na ngai te ne joue pas avec zela na natanga na yo moto ozoloba dano no soni vraiment ya nini yo ebaka te la Chine oyebi makambo ebandaki nazoloba dano no soni imbécile makake dano no la soni ya nini yo kanisaki nga naza zoba lokola yo soni ya nini asumbi na bilamba oyebi si dano no asumbi na bilamba ko ka soni zela na nga moko na bloqué oui ya Maria oui ya Maria problème ezani dano no komana na se nakomi na se elingi na ngai nakende olala buibui de moi po bino bolamuka madiala ezoki libala ezongi dano no c'est bon
Ya papa na sekiso siko na kelobi na la Chine yoka siko mabiala dano. Mandoki ya bashima we. Bino bokanisi andeli bina la Chine. Oh la Chine. Alobi ni dano no. Kasi mobali na ngao lobi ndenge sabola kingai na ebisho mabiala. Na lala kina diare. Yope ngape na. Omoni yo mukoro na koyela kayo. Andy. Kapo ebingate. Ozana retard po etikali soki 2 jours na désactiver ba compte na ngana kende na. Oko désactiver te papa tozana yo awa. Prince de la Chine oko kende place ite tozana yo awa bibi. On se désactiver ba compte na ngana kende na vacances. Papa oko kende place ite toza awa. Ndina yoka mandenge salabati. Nazomona nzinzi moko boye kombo na Sandra. Sandra. Couronne onga naza nango. Okotika la ozwango te na vie na yo mobimba. Et puis